banda soki nayebi te soki mbula nini eleki sikoyo soki 20 ans nano bamatisaki bato salaire te. Lelo biso tokokisi yango. Bokoki kotuna basoda, bokoki kotuna baenseignant, bokoki kotuna baminganga, bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire. Toyebi ke ekoki nano te po makambo kosala bapasi eza nano ebele. Toyebi pe ke mbongo wana eza pe nano mpe ya makoki mingi te. Yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana bakoka kokende ata ofele comme ça baboti soki bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basala eloko basala nango eloko mosusu au lieu bakotisa yango na classe. Donc ezopesa bango mwa pouvoir d'achat. Mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele. Richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezali na mboka na biso na corruption. Yango tozali kobunda po tokombatre mabe manso wana totala ndenge nini tokokende nango elongo. Soki nayebi te soki mbula nini eleki sikoyo soki 20 ans nano bamatisaki bato salaire te. Lelo biso tokokisi yango. Bokoki kotuna basoda, bokoki kotuna baenseignant, bokoki kotuna baminganga, bakoyebisa bino ke lelo tomatisi salaire. Toyebi ke ekoki nano te po makambo kosala bapasi eza nano ebele. Toyebi pe ke mbongo wana eza pe nano mpe ya makoki mingi te. Yango bozomona tozosoulage quand même côté enseignement bana bakoka kokende ata ofele comme ça baboti soki bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basala eloko basala nango eloko mosusu au lieu bakotisa yango na classe. Donc ezopesa bango mwa pouvoir d'achat. Mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele. Richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezali na mboka na biso na corruption. Yango tozali kobunda po tokombatre mabe manso wana totala ndenge nini tokokende nango elongo. Avec beaucoup de respect, je salue notre chef d'état-major, le général Christian Chiwewe. Dans le secteur opérationnel Nord-Équateur, tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de subir depuis le jeudi 27 avril un contrôle biométrique réalisé par une délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo venue de Kinshasa sous la conduite du général de brigade Mbayo Patrick. Ces contrôles différents des autres jusque-là réalisés a pour avantage d'identifier physiquement tout élément de FARDC et de procéder simultanément à la mise à jour de ces
des données biométriques. Ceci permettra à l'administration militaire la gestion rationnelle et efficiente du personnel de l'armée. Sous la supervision du commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kiseboué Lamousseni Isaac, à l'état-major du secteur, les experts d'action générale associés à ceux de la direction de l'informatique des FARDC ont organisé le contrôle de manière suivante. Avant toute chose, c'est présenter sa carte d'identité militaire. Après un coup d'œil sur la liste administrative de l'unité, ensuite vient la confirmation de la mise à jour dans les 50 000. Enfin, c'est l'étape de la capture, lieu celle de tous les visages et celle d'empreintes digitales. Ce contrôle débouchera à l'octroi d'une nouvelle carte d'identité militaire biométrique. Grâce à cette opération rigoureuse et surtout à cette technique innovée, la maîtrise ainsi que la mise à jour des données biométriques des effectifs au sein de l'armée ne sont plus qu'une question de jours. Armeni. Ebi makambo nazolo bangona blague te. Nazana bana na disu église. Ba oteka arme bana front. Ebele bazo benga papa boyebisa papa. Asala quand même démarche qui sont aux ondes Kishasa. Oh, nous pouvons Kishasa guerre s'il était. Nous pouvons Kishasa boy osaleni. Ngas ko na bande démarche que général s'il te plaît. Donc sende. Mais ce que je ne connais pas ce que je fais. Naza pasteur te. Militaire pour le colo. Eza musele yo embrasser. Eza lokola ngai sikoyo na zo sambe na zo. Bakoma kozanga bangiye mawana motema ebanye mbala ibosolo ngola bagene masasi makobeta mupilinga pilinga asi abalaye asi abalaye Kabara Engo ya kisase Engo sakabara Zongera bana
militaire soko moni militaire azoche choko militaire azosala bote militaire akata makiki wana militaire te militaire kitoko boy te wana militaire te militaire aleka bote te wana militaire te nzoto militaire pete boy te militaire alingi biro amalili te soko balobi militaire akenda est militaire zo voiture mechangana ba prier balungula ombona ngana liste balungulo na liste nini ya ogende froid soko bacho na liste ya nini ya kutambula na fati. Problems always. Why are you running? Why are you running? It is smoking. God have mercy on us. You tell him Audrey! Son Excellence le Président de la République, le garant de la nation. Son Excellence le Président de la République, le garant de la nation, Président Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence, étant que Congolais, que je suis, naye kosenga yo merci pour na Général Kabi. Général Kabi, commandant ya garde républicain. Mon général, nazalaka na ndeko na nga uti kokufwa. Azalaka officier na kata kanchati Général Kabi. Na moni mukolo mususu abeli, baza ko perfuser na se ya banzete. Hôpital ezalaka te. Mais 2 jours passés, na uti kokota na kanchati hôpital yo na moni na yoki nzoto malili. S'il vous plaît, Général Kabi, makambo na sosala na armée zalaka te, mais bolamu na yo na oki kobomba ngote. Général Kabi a komisi kanchati nyonso azosala ngo ba presse. Général Kabi azosala kanchati ba presse ya ba béton. Na cafétéria lelo soko kei na kanchati okanisi oza na memlingi to na Grand Hôtel. Général Kabi nazosenga yo ndeko na nga kufwa grand frère na nga kufwa zo traitement na kanchati hôpital ya kitoko bongo te pesa nga nzela baya kosalisa nga examen na kanchati. Mon général ozosala vision ya son excellence le président de la république. Hôpital à Kanchach, la monango Afrique du Sud et na Kanchach, Maroc et na Kanchach, Inde et na Kanchach. Général Kabiasa comme exaté de père et de mère. Azosa la vision son excellence le président de la République. Ba général à Rwandais Bosambwe. Ba général à Rwandais Bosambwe. Toza ba Congolais, toza fier na général Kabi, commandant garde républicain. Mon général. Merci pour la bonne sala. Les lobes officiers banzo luka place bazolia na sengo cafétéria wana poto hôpital ya Kanchati ne parlons pas. Non, mon père sangantela na yo filmer mon général.
mokili mona diaspora balobi ke nazokosa nalati teni ya mboka ya Congo. Audrey mon général Ikabi commandant garde républicain nzamba pambola yo bolamu na yo emonani misale monani biso basivili tondimi yo basoda bagarde républicain bandimi yo mokako swa kende liboso lokolo sali vision ya son excellence le garant de la nation le président de la république biso pe tolingi yo mon général Ikabi nazoluka yo 081 375 2794 081 375 2794 mon général nazoluka yo merci pour la œuvre mon général Ikabi nzamba pambola yo commandant garde républicain autre on a général Ikabi ba congolais tolobi longo asa de père et de mère Bukavu Congo général Ikabi mususu azate.